Président Alassane Ouattara ya ekolo Côte d'Ivoire akoyamba lelo na ndako na ya musala bakambi bakala ya ekolo baye akitanaki na bango Laurent Gbagbo pe Henri Konan Bédié bo elembo ya boyokani ya ekolo. Bakambi bikolo Tchad Mahamat Idriss Déby itno mpe ya Niger Mohamed Bazouma basakoli ete esengeli basangana pona koluka lolenge kani bakoki kobundisa elongo badongolo miso ya G7 Sahel sima bolongwi ya ekolo Mali na Lingombali. Ministre mibale ya ekolo France oyo ya mambi ya bapaya mpe oyo ya mampinga bazelami lelo na ekolo Niger pona koluka nzela ya kolendisa misala ya mampinga ma ekolo France na bikolo bya Sahel sima bolongwi na bango na ekolo Mali. Tony Mwaba, ministre national et enseignement primaire, secondaire et technique, a fongoli lelo mokolo le 14 juillet uto ngomba Lubumbashi na etuka o Katanga, mumekano ya mbala ya yambo e bengani test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle.